bandeko baso bamesana kona na biso na kati ya télévision na biso lolaka ya ngulu zikimba. Voilà, toza kobelela bankoko ya Congo batelema po ete babundela mboka oyo ekangami na maboko ya bapaya. Ya solo ete mboka na biso ekangama na maboko ya bapaya. Yango ete tolobaka mikolo nyonso tokolashe prise te tokobundela ekolo Congo tina suka. Po ngai na yebi na conscience na ngake soki nga na telemite soki na bundeli Congo te na yebite nani akobundela. Lo soki pa na mama Aurélie ya solo na lobi nazaka le sacrificateur ya solo bomona kango na misala toliko sala po ete tolimbo atindami. O nzamba tina po ete to bundela mabele Congo. Lo soki pa na ondeko Safi, lo soki pa na ondeko Isaïe Ngoma, lo sako alolimete tobosani yote, Maluamba tobosani yote Gepard, Bruxelles tobosani binote, namoni ya solo wa mama Lili ya telemi, Dira Keunda telemi, ya solo botele bino nyonso, Nzamba pambola bino. Nzamba pambola bino, po ete to komi na tango ote la kabino information na biso, ya solo, ezali laka ya ngulu zikimbangu, laka ya mama Kipamvita. Lolaka elinkoloba la voix ya Mvuluzi Kimbangu. Mvuluzi Kimbangu alobaka travers ngai ondibelanga bandeko. Ngamutu awu mutu alobaka ngati. Ba mingi bakama kama voix woneze ya papa sayala te. Kama sayala na koloba linga voix ya ngai oyelobaka kuna ezalaka ngate ezalaka Mvuluzi Kimbangu. Iza chaîne ya Mvuluzi Kimbangu ezali lolaka Mvuluzi Kimbangu mama Kipamvita bankoko na biso bango nyonso basangana sima chaîne oyo basimba yango. Basutena chaîne oyo bazalaka na biso longo babundaka na biso longo yango babisangaka lobaka kolemba te okomona bolembo bali kolona na nzoto non nazo kolobela bandeko basoko yoka te na bolembo bali kokota na nzoto lelo na kosala te oko courage moko yelobi telema loba telema to pona yo loba to telema to pona yo loba moto mususu azali akoloba azate voilà ngambo tozwa. Nous sommes obligés de répondre parce que Nzambe a dit que chaîne oyo ezala po elobela bino ba vérité. Ingeta, Karashima, Ingeta, Albertina, George, Mama Chantal Tobo Saniote, Mama Betty, na papa Vena Tobo Sanpe binote, Mama Meje Tobo Saniote, Papa Maforo, na Mama Congo, na Mama Congo Nyoso, Papa Congo Petobo Sanite. Mouta na biso notre grand sponsor Mouta MKN to bosani PET esika ya zali lo sako na bino nyonso ya solote ya nabani ko sentir que ya solo boza vraiment attentif po ete boyoka nini ezali koleka na abele na bino ezali devoir na bino patriotique. N'oubliez pas ba like na bino tozaka na besoin nango. N'oubliez pas de s'abonner na chaîne na biso. Boyoki émission bolandi o s'abonner o luki ndenge ni kotinda be bandeko mosusu. Tindela kabandeko s'il vous plaît. Tona tamoko ya mabe. Tindela kabandeko émission po mingi ba mona le bayoka mutango zo le baza wapi mutango papa sali zo le baza wapi makamu nino toyebite mosozo kansa lo kuta nzoka teza solo mais ayebite amona on dirait pongi na ndoto pona nini parce que ezali ke basala ndenge wana boye baka vérité te bo mbino vérité poso boye mi vérité na kanimo kilo ko tournaka te soki bandeko nyonso bayebaki vérité o biso to bimisaka soki baza au courant na vérité biso to bimisaka wa Congo non ne ba kokosa biso te ne Congo te na liboso mais bayebite bakosa kabango bazokosa bango na ba miette bazokosa bango na flatterie na makamuso lokuta ba jeune ba mepesi na bango espoir non lobi biso na parti na biso lobi to au pouvoir 2023 tout c'est là nzokate ignorance ayebi na yete na tango ayebite moya koloba ezate no c'est-à-dire que na mwana na tata na mama na bana ba koti na kati ignorance po papa ko pesa mwana o ezalongo soka ezalongo ta ko pesa mwana nini soka zana mate ata zana connaissance ta ko pesa mwana nini abiseka tete zala fanatique zana sima parti politique biso parti wana ya biso to bunda na ngote to bunda na ngo panda bambule bele nzoka te mafia bobunda nango batata na bino babunda nango bazwa nini bino bozo bunda nango bozwa nini chelo bandeko nako tuna motuna moko bandeko
ba mama na kosenga na kosinteresse mingi na ba mama bolimbisi bo retenir question zo tuna soki yo mama mbanda na yo abani kokumisa yo mbanda nanga za kitoko mbanda nanga lambaka kitoko mbanda nanga lataka kitoko mbanda nanga pensa alekinga ou akolo ba alekinga teme azokumisa mbanda eloko nini eza wana tokozana ba besoin ba réponse abino na suka émission tozi question wana to tchanga no mopanzi na répéter boyoka ba mama boyoka soki mbanda mama nanu ozo kabisa siko za wana na mama Chantal ba mama Aurélie lo sako para bino bozoyoka soki mbanda obani ko kumisa mbanda na yo oyoki ke mbanda na ngai zo kumisa nga kuna ko sakana te ke naza kitoko nataka kitoko na lamba ka kitoko naza tout est bien na ngai mbanda wana eloko nini azo bomba pona yo boko pesa boko koma mi ba réponse ou boko benga na ko souhaiter ba mama mi balé ba benga vers la fin émission ba pesa ngai conclusion na question o ngana tuni réponse nango ezani bono sabino pona nini na lobi na tuni motuna wana bofongola miso bofongola matoi bolanda. Et voilà mes chers amis bana somi ekolo Congo, réveillez-vous, réveillez-vous, tempête ezali koya, réveillez-vous. Alors bande ko bongo ko na piège te bongo ko na piège te ba mingi ba ko ya na piège bazana sama bele oyo ba ko na se a piège bazana se a mapele o ba ko na se a piège ba yeba kite ba kanseke chilombo ko sauver bango chilombo sauver bango te chilombo a sacrifier bango ba kenda lo lisa mulai to banda na la jeune fille, une belle fille là to banoko mona moneki kitoko akenda après ye molongo mulai ekufa bakufa pona nini bazaki ba ignorant ba yeba kite. Donc bandeko Félix est incapable de vous défendre. Félix azali incapable de vous défendre face na bakabili ou face na batuti bakosidi sabino bolanda po naza kolobela bino eloko yango naza koloba. Alors bandeko boluka to se protéger biso nyonso avant que ça trop tard to bomisi batebele bakufi to tuna mukuna za wapi mukuna abeta kitolo mukuna lelo aza mukangemi totali na sima mukuna totali misu de bosa mukuna molongo molai boyebi bino moko naza koloba bandeko totelema tobengana bapaya tokota na baje na bango te so tokoti na baje na bango bandeko tokolela o bandeko awewa o bandeko nyonso o bakanisaka batribaliste o bakanisaka bataliban nazosenga na bino lelo totelema comme moto botelema te to telema pour te défendre mabele kolu Congo to telema sinon te bokolela ebele bozana plan bako boma bino boyoki makamunga na lobi na baka tout le temps bele ko tout le temps maloba nanga inganga bandeko bokeba boyeba que le pango ezaki na voisin na yo boyeba que le pango wana ezaki fermé le pango wana ya nani topesaki bino alerte bandeko botelema likambo mapango wana na lobaki yango plusieurs fois bandeko totelema voilà lelo bakomo kokanga ba arme blanche ba machette na minduki na batu na mapango maintenant le na bane koloba bato bele bafinga kingai abia tika makamuno wana bondima kite mais le plan est là le na loba kango bandima kite le bakomo kokanga. Voilà maloba nanga inganga toko tozo loba toko mona ti lobi eloko nini ekosuka ne sika wana. Donc alors bandeko na kati kolo Congo le chacun pour soi est démarré chacun pour soi est bandi moto a sauvé ou a koko sauvé. Alors bandeko qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé Oto benga na kombo ya Félix azaki rassuré ou aza encore rassuré par les Américains. Les Américains bazo ko assurer Félix que non, il faut pas arrêter. Il faut continuer. Il faut isoler les Kabylie. Il faut le faire arrêter. Baza ko pousser Félix. Félix peut abani ko sala lebi. Non. Allez, to kanga ministre. Akangi ministre. To kanga batu boy. Akangi si batu. Ebalukeliye. To ko mona ke ya bango compter na ba américain et politique Kabila azo compter na ba nani na ba chinois. Bandeko mboka na biso. Tolo keni wapi? Bandeko. Oye salaka émission batamayele. Soko za zoba luko kene na fana na chaîne oya bazoba.
Wa bisa bata mayele to laki to lubaka mayele pona ko comprendre toujours bundana banani bitumba toza nango na banani. Alors bandeko voilà nyonso to bani ko mona e bani ko mona na e bani ko mona na clair oto lubaki lobi bato bandimaki te to bani ko mona ngo clair. Voilà oyo ba tuti ba bani ko sala plan na bango basala plan basali ba plan bazo continuer ko luka ndenge nini ba ko assassiner ba assassinat tout autour ya Chilombo boyebi yango ba assassinat bato belé tout autour ya Chilombo pona ko isoler Chilombo ba assassinat et puis Félix Mope akota na match mabe na nzela mabe court circuit asangisa ba kisi ya modèle na modèle et éliminer be bato mingi tout autour na ye lelo baza kolela o benga biso ba jalo balelo basalaka te mingi bakenda na sama bele po ete bayokaki obiso tolobaki te. Voilà bandeko na lobele bino totelema tosauve pays tolanda fanatisme te isme te sino te biso na bino toko regrete boki ngai na lobe biso na bino toko regrete. Voilà bandeko tokende na kati ya bosindo na kati ya nini Kabila met en garde les milices de l'IDPS et les tribalistes Wewa. Alobi boye, ba tribaliste Wewa, les milices Luba, Taliban à mettre en garde. Qu'est-ce qu'il dit? Ba image Zaliwana, Kabila alobi boye. Mon silence est un grand danger à l'IDPS et le Wewa Luba. Car vous êtes en train de chercher à réveiller la colère d'un lion qui est en train de dormir. Un touti. Na mboka bapaya. Na mboka batimisusu. Mais voilà ba menace. Donc, il fait Kabila. Hippolyte Kanambe a telemi abani ko menacer batutu na Congo. Alobi boko yeba ngai. Na ko laksabino qui suis-je moi? Ah, qui suis-je moi? Toko yeba. Alors voilà. Hippolyte Kanambe abimisi ba cheme chana ye. Vous êtes au courant? Non. Bolanda na bokebi nyonso. Je vous informe. Kabila abimisi ba mercenaire o nyonso abombaki dem seke bino émission moko lekeke. Kabila azali na base arrière oyo ezali à 40 km de oyo toko benga kinga kati. Alors ba soda wana ba mercenaire ba ko entraîner bango ba bimisi bango mais ba bimisi bango en tenité ba bimisi bango en civil. Abimisi bango en civil bazana ba sac, bazana ba nini bien préparé là avec des machettes, avec des couteaux, avec tout. Ba tout ba mercenaire wana abimisi bango en circulation. Alobi comme Félix Chilombo azo sakana na ngai na ba wewa wana na kolakisa bango. Donc alerte, alerte, informez vos amis. Baluka ba yeba kiye muto ya wewa wana, muta wewa oyo apeme na ngai auti wapi. Moto a telemi peme langa na manifestation aza nani oyo nani surveiller yo surveiller muninga surveiller muninga bokeba parce que mingi wo kaka bozoke na marche bozo ensemble ka cha bakati bakati ngai motakati yo abungi. Alors bosala attention banani oyo bazali ba voisin na bino bokeba tobisaka bino tout le temps bokeba toyaka wana pona opesa bino information ya solo. Donc c'est à dire que opération vengeance revanche oyo Kabila na ba koliti na ye na kati ya kinga kati ba lui bon to prouver bango peke biso peut-être capable ya kobimisa banzoi na biso. Voilà Hippolyte abimisi bato na ye baza déjà na circulation. Je vous informe. Obakolo baba yoka ki tali bino te bazali en civil n'expliquer bino avec en tenue civile camouflé na kati ya ba population. Donc c'est à dire que toluka moyen to bana ko repérer so bana ko kanga bango paf bo kangie bo fouiller bo moni moto na machette yebaka ke yewa. Donc boza na habitude ya ko sala ko pesa confiance na mutu te. Confiance na voisin ezate. Confiance na moto da permet na ezate. Bo surveiller bande ko bo tuka ke et voilà, on a vu la présence des ambassadeurs chez Hippolyte Kanambe. Quoi faire? Les ambassadeurs commis à la queue chez Hippolyte Kabila. Oh, Hippolyte Kanambe, ambassadeur par Hippolyte Kanambe, faire quoi? Alors, ambassadeur par Hippolyte Kanambe, parce qu'il y a un plan. Et Salama qui vous savez, ces gens-là suivent que leurs intérêts. Intérêt na ambassadeur, bande ko bonanda très bien. Ambassadeur ba pays na bango, bazala ki sir.
que les Kabila a passé pouvoir et à Chilombo, soi-disant, et que Bango va profiter pour récupérer le contrat léoné, va récupérer le contrat minier. Oyo nyonso Hippolyte Asalaki na ngona ba chinois. Mais nous avons Hippolyte Asalaki ataki ba garde-fou. Albaki ba ministère wana oyo ya ye justice oyo ya ye ya mine oyo ya ye patati avec côté wana apesa ki fait vers pa ya Félix Tshilombo. Alors ba bundani ndenge touke ba récupérer ba contrat wana comme banani ba américain comme les autres oyo bazaki na besoin que oui ndenge Kabila longwe boye toko so ba contrat ba moni béton. Ah béton pa nani béton n'est pas ya Kabila lobby niet. Pas question. Alors, il faut comprendre qu'ils ont tout donné pour que Luka, même Félix, pour récupérer le contrat. Ces gens-là, ces ambassadeurs-là, ces ambassades que vous voyez là, ils n'ont pas besoin de vous. Ils ont besoin de binoté par le Congo. Donc, c'est dit ces gens-là, ils ont intérêt dans Bango. Et voilà, Félix avec sa Bango Tango, vaut mieux bêta chiti à Sima. C'est Yassima, basale nini, il faut senga pardon et pas à Kabila pour monique, bundani que Félix a récupéré et pas à Kabila, ba contrat wana, moyen récupérer ngo ezate. Et voilà, l'ambassadeur Nyoso, bakemi bakomi à la kelele et pas à nani et pas à Kabila pour babonde la Kabila. Voilà le secret qui se cache là pour Kabila sali tout et Félix a sali Nyoso a récupéré ba contrat, moyen récupérer ba contrat ezate et voilà. Lelo va sentir que Kabila, il est toujours fort. Pour Nabango, Kabila est toujours incontournable. Il faut toujours passer par Kabila pour récupérer le contrat. Nyoswana, Yangozo Komona, l'ambassadeur Bazo qui n'est pas à Kabila, pour que bonde que tu es toujours fort. On est avec vous, tu es toujours fort. Donc voilà ce qui se passe là. Donc Kabila, pour naïe, a fort parce que il pensait qu'avec la population Abisso, que est capable de renverser Kabila, mais la population de Bisso nous aura dit que donc pour la bango monike toza babisengi faut mieux ba coopérer na bango na Kabila ba boma biso nzala il s'en fout de vous bande ko boyoka pour lobby boko regretter et pour une situation changer sous nin Kabila zongi boko kamwa tel nin Kabila zongi bo kansake oh les Américains vont faire quelque chose, les Français vont décider l'Okuta, ils décideront jamais parce que Eponaï Bango, ce ne sont pas vous, population. Et ça, la population, ils ont intérêt à Bango. Ils n'ont pas besoin de vous, en plus des noirs, des sales noirs, des cons, des ignorants comme vous êtes là, ils ont besoin de binoter. Alors, Bango Bazako Mona, que la population de la Moukanaïté, on s'en fout, laissez-les. Ils vont souffrir là. Allez, Kabila, on revient avec toi. Voilà les dangers. Oebino, vous allez parcourir. Yango wana. Oyeba kite. Vous êtes au courant maintenant. Ya makambo wana. Voilà, bandeko bana somekolo Congo. Ya solo to monaka eza pasi pour être ma population. Na biso moko. Toza ko monaka on dirait. Ba msuba zoko loba non. To yebite makambo tozo yeba. Ya osala. Ba mingi na kati na biso ba yebite nini ba sala. Ba population bango moko. Okotala ezali ya pasi ko monaka. Ba population ya biso bandeko na biso moko bango nde bazoko luka ba faciliter musala oyo ya benemi bazali kosala na mabele kolo Congo ezali ya pasi ya komona ke ya solo eza pasi bandeko tolanda nano information oyo bolanda nano
gens qu'on peut compter sur eux, voilà, des populations, suivre des miettes. Bakei na tongo tongo pa ya kunda ya tunda, voilà bakei ko senga mbongo. Justin oyo aza ministre ya justice o bakangaki va s'organiser ndenge ne bakende ko benda e mbongo. Population ba bundela mboka te, population bango moko bazali konanda ba miette tala soni humiliation bato oyo boko mona pena que non, il y a des fois et comme ko décourager biso ko ba que non tala mal zoba boy. Bango e bongo ler akeko lelele wana ba pesi bango ba mbongo ba comme ko welela mbongo. Ndenge ba ko bundela mboka eza passe mi. Voilà, ba like na bino vraiment bandeko. Voilà, bras de fer et c'est qu'on continue entre les kabylistes et les gouvernements. Balobi ke Bango Hippolyte Félix Tshilombo a na Hippolyte. S'il te plaît Hippolyte, pour na sonner l'ongwanangai comme na lingaki na kangisa Justin Tunda, s'il te plaît longola ikaka Kabila lobi niet. Ako longwate, il reste là. Akotika la wana ou bien gouvernement non se quoi mais yé au ministre moke longwa ezate voilà bras de fer et ezali wana entre les kabili bakabili baza gagnant parce que Félix comme to banako lobo bande ko les ignorants ils comprenaient pas to baki Félix ko wele la pouvoir te to bengana ne batuti baleki wana mayele bato baza tout autour ya Kabila ba chilo Kabila baleki na mayele ba sala politique ba ba miyibi ya kala oko dribbler bangote et voilà c'est ce qui se passe. Donc ça veut dire que Kabila majoritaire FCC na katia parlement na katia sénat na ba tête avec institution nyoso Félix coincé ayebité nini sala. Donc étiquette balela qui avance et voilà Félix aujourd'hui ayebité ndenge nini asa. Donc ça dit Félix azali tombé na piège wana ya ba majorité au bazana kata parlement na sénat passe mingi pona ye. Voilà yango toko lobake vraiment eza passé. Voilà to continuer. Alors après avoir kosambisa Tunda Justin Tunda o azake ministre justice nana sambisa ke nana pesa ki orba sambisa ye Tshilombo motalingaka lakisa quand même que non nasa capable je peux oser a osaki et balukeli et comme juste le contraire. Voilà les têtes tombent. Ma tête ils ont continué à tomber. Alors tête ils ont continué à tomber. Oyo que Félix a luka ko bomisa bana somme kolo Congo. Voilà un autre qui vient encore de partir. Nani aouti ko kende sikoyo l'homme en question est là. Motoyo bozako mona oyo azali premier président ya cour de cassation monsieur Dominique Tambwe Wakaiki oyo liquide ye babomi ye depuis ce matin babomi ye. Donc balobi d'après bango moko bika ba système na bango ke courte maladie akenegi na CMK alors tipwana akofi. Voilà qui oyo premier président magique oyo asambisaki Tunda et voilà balikide le comme par hasard asambisaki avant-hier et le lot alors balikide ye akei mawato. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans la coulisse? Ce type avant Koufa nous avons teler bakangaki le ministre oyo ya justice Félix Asalaki mangungu wa kangaye nous avons kate ba coup de fil et bendamaki et betamaki à gauche à droite. Félix aboye ko yamba Kabila lobi zelanga mona ko benga Kabila benga lobi yo onwale question Kabila tunaki Félix okangisi mutu wana onwale. Donc onwale elinko lobadini. Donc terme wana onwale wana ebimina monoko ya Kabila atuni Félix yo onwale donc omeli chanvre omeli banki yo Félix lera tuni onwale asuki wana kati téléphone albi yo onwale akati téléphone. Alors voilà eloko ebombanaki na sima wana Félix ye moko mangungu abike mokonzi na ye président na ye agangeli ye yo onwale elinkoloba nyonso. Alors voilà ce qui s'est passé. Bande comment na somme kolo Congo na kansingo ngapeza ko kende mais nous sommes là pour vous informer. Suivez ces images attentivement et bongo ibosona tinto lobela bino tolanda image oyo otozo ko tiela bino yango po ete ya solo nini ezali ebele bolanda.
Jugé coupable de détournement de fonds publics, Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président Tshisekedi, a été condamné à 20 ans de prison et de travaux forcés. Comment peut-on interpréter ce verdict? Réponse avec Luc Michel, géopoliticien. L'affaire de corruption, c'est un prétexte. Si vous écoutez les partisans de Tshisekedi, ils vous racontent que c'est la restauration de l'état de droit en RDC, que c'est la poursuite contre les corrompus, etc. C'est tout à fait faux. En fait, derrière tout ça, c'est une opération de l'Atlantic Council, c'est-à-dire qui vise à saper les bases même de la majorité de Tshisekedi et de lancer la République démocratique du Congo dans le chaos. Derrière la campagne contre la corruption, il y a bien entendu le State Department américain qui donne quasiment des ordres à Tshisekedi là-dessus, mais il y a aussi tout l'appareil d'organisation de jeunes de George Soros qui soutient Fayoulou, dont le groupe La Luca, c'est Haute-Port au Congo. Donc ce sont les groupuscules de jeunes, c'est eux qui ont lancé la campagne contre la corruption. En fait, de campagne contre la corruption, et de restauration de l'état de droit, il n'y a pas grand-chose. Il faut savoir que le premier juge, il a une mort suspecte, il est soupçonné d'avoir été empoisonné, mais le gouvernement dit lui-même qu'on lui a défoncé le crâne. Seconde opération, vendredi dernier, la Cour constitutionnelle du Congo, qui n'est pas d'accord avec le tribunal, c'est-à-dire que les avocats de Kamerhe ont soulevé toute une série de ce qu'on appelle des exceptions, et le tribunal, comme on dit, s'est assis dessus. Il a refusé de les prendre en compte. La Cour constitutionnelle a demandé vendredi le dossier dans l'état où il était. Ça voulait dire que les juges ne pouvaient plus juger. Ils se sont aussi assis sur la Cour constitutionnelle, qui est la majorité kabiliste, c'est ça qu'il faut comprendre, et donc ils ont rendu un jugement. Le jugement, il n'est pas étonnant, 20 ans de prison, c'est ce qu'on ramasse pour corruption au Congo. Il y a également les deux soi-disant complices, mais que Kamerhe prétend ne jamais avoir rencontré. Il y a un homme d'affaires libanais dedans, etc. Depuis, il y a eu l'opération corruption continue. Il y a eu une opération donc, qui a été menée contre un membre du cabinet de Tshisekedi, mais cette fois-ci de son parti, l'UDPS. Il faut savoir que Tshisekedi n'a plus le contrôle de l'UDPS, qui était le parti de son père. Lorsqu'il est devenu président, il devait, selon les statuts, confier à un comité des sages la direction du parti, et il a désigné un secrétaire général, illégalement. Tout ça a été approuvé par une justice qui cette fois-ci est aux ordres de Tshisekedi. Et donc, dans l'affaire ici, il y a une grande partie des gens de l'UDPS qui sont mécontents, principalement parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Il faut savoir que Tshisekedi, c'est un président minoritaire face à une majorité kabiliste qui contrôle toutes les institutions. Voilà, bandeko, ezali apasi, voilà, ezali ndenge, mindele, bazali kolobela, namboka na biso, bazali koloba na libanda, c'est vrai, ezali pasi, bandeko bele, bazali koreve nanu, bazo kansake Chilombo, azali président, banalobi bandeko, to bossa na cet homme-là. Ceux qui vont continuer à rêver, na kata mitu na biso que Félix Chilombo mutu, azali président ya Congo, et kozala passe mingi parce que mingi boko regretter, mingi boko lamuka ke, oso kufaki, base bakundi yo, o nasama bele moyen, o venger ezate. Bandeko, bola. Literally cannot mandate somebody to wear a mask knowing that that mask is killing people. It literally is killing people. And the people are waking up, and we know what citizens arrest is, because citizens arrests are already happening, okay? And every single one of you that are obeying the devil's laws are going to be arrested. And you, doctor, are going to be arrested for crimes against humanity. Every single one of you have a smirk behind that little mask, but every single one of you are going to get punished by God. You cannot escape God. You cannot escape God. I'm going to say that again. You cannot escape God, not even with the mask or 6 feet. Okay? 6 feet, like I said before, is military protocol. You're trying to get the people to train them so when the cameras, the 5G comes out, what? They're gonna scan everybody. We gotta get scanned. We gotta get temperatured. The kids have to go to school with masks. Are you insane? Are you crazy? I think all
of you should be in a psych ward right the heck now. Because none of you know what the hell you are all talking about. This is insane. And then you want to open this meeting with a prayer to God. Are you praying to the devil? Because God is not listening to that prayer. Because all of you are practicing the devil's laws. What happened to Bill Gates? Why is he not in jail? Why is Hillary Clinton not in jail? Why are all of these pedophiles that are demanding you all to listen to their rules? Why are they not in jail? Oh, is it because you're part of them? Are you part of the deep state? The deep state is going down. And if any of you are in the deep state, you're going down. Voilà. Bandeko tolobaka bakebele bandimaka ngai tele tang tolobaka ke. Bandeko compresa ko sana mapapa boma bino tolobaka ngo ba masque tolobaki ba vaccin tolobaki nyoso bandeko boka bandeko bele balinga kabayoka euti na munoko mundele. Voilà. Wana na kati ya parlement na kati ya États-Unis d'Amérique. Voilà, moi si on a zali kolobake ba masko bozo mona wana ba testo bozo ko mona wana ezaka poison na poison les copes ya munene entre Bill Gates na ba président ebele ya Afrika ya mokili mobimba oyo bazana kati ya complot wana po ete ba boma bandeko na biso. Voilà bandeko ekozala pasi po ete bandeko baza koyeba te. Donc coronavirus oboza koyoka, les têtes vont tomber dans les années, les jours à venir. Ba tête est tombée dans plusieurs pays au monde, entre autres le Congo, ba bande de connards. Tous ces gens qui sont dans le gouvernement du Congo, ils ont dicté Emmanuel Macron de loin. Faites comme ça, privez-les la liberté, mettez-les en quarantaine, mettez-les en confinement. Tout ça à distance, ils ont dicté Bango. Pour quel intérêt? Pour la Bango, ils ont passé pour la Mbongo. L'argent, on leur a promis l'argent. Il faut massacrer vos populations, massacrer l'économie du pays. Et voilà, là, nous sommes arrivés. Et alors, Bandeko, je vous assure, Covid, Oyo, Nzambe a confondre beaucoup de gens dans la planète Oyo. Quand les têtes vont tomber, et là les jugements viendront après. Oh, bah, sambi sa mingi même chilombo, oh, bah, mingi, oh, bah, zan, bah, mouyembe, bah, zoko ignorer ango, bah, zoko c'est là que, ah oui, tu sois qui hors des États-Unis, tu sois qui hors de la France, mais les Français ne seront pas capables de vous défendre face à vos populations. Bah, qu'on défendre binoté, parce que bino bo vimi, beaucoup de population na bino na kufa. Et alors, kufa wana bino ne batu boko regretter na un jour que mona mundele wana akoyate yemna pesa ke ordre. Era ngoyo bo libérer la population na bino, era ngoyo bo éviter ko continuer ko s'enfoncer na ko memela bango ba test, na ko memela bango ba vaccin oyo eko boma bango. Voilà na kacha parle, na kacha mundele na kacha États-Unis, alobi ba masque est empoisonné, ba test est empoisonné, ba vaccin est empoisonné. Nyoso wana Bill Gates mutu ana sima na équipe ne mobimba ya ba sataniste ou ba sorcier na mukili ou ba bomisa ba peuple. Donc et vous les médecins, attention, gare à vous aussi parce que vous êtes là dedans. Bah, faites ça. Vous êtes en train de liquider vos populations. Bon ok, aux États-Unis, tout au na Congo. Bah Américain bah Bill Gates a même aux États-Unis a au na Congo. Mais tant que la population va ce qui se passe, bien ba médecin en ce moment-là, ba médecin belé na mokile belé ba telemi, ba non, mafia to ko tangote et ça très dangereux. Mais bien na Congo, boni ko le la population non vérité te, vous ko bomba. Voyez ba lobby boko samba. Voilà bandeko bore tenaka ba image na biso to bisaka bino et que lobby moto moko te alela aloba o biso to yeba kite mokile za ko ningana mais ba population na biso ebele bazali ko ningana te pour nini parce que ba côté na kata mafia ya média o ba sali ke ba ko sa population et que ba to mususu ba continuer ko vivre bien bandeko bolanda image. Fratelli e sorelle, buongiorno. In particolare saluto quanti hanno partecipato questa mattina qui a Roma alla messa in rito congolese, pregando per la Repubblica Democratica del Congo. Saluto la delegazione congolese qui presente. Sono bravi questi congolesi. Auguro a tutti voi una buona domenica. Per favore non dimenticatevi di pregare per me.
Voilà, et ça dit triste, à comment que voilà les autres ignorants ne comprennent pas jusque-là à qui ils ont affaire. Voilà, les ignorants sont là avec le drapeau à Congo, Bakeina le Vatican, Bazo Betra Bango Maboko, et Alobini Bangonini. Yoka, François Lebeli Bangonini. François Lebeli Bango Alobi. Ah, Congolais, les Congolais sont découragés. Bravo, et priez pour moi. Ah, Bagangi. Ah, te vis bénédiction. Ah, quelle ignorance. Quelle ignorance, Makambo yo. Et bah, mbongo ba yela biso la kate ko le Congo. Ya hôtel que population. Ayebi, population doit souffrir. Ayebi, mais voilà, ça quoi le bakino. Vous êtes découragés. Pour Ayambaki, à l'otaki, na butu moko 3 fois, chilombo. Aïe l'otaki, pas pour na l'otaki 3 fois, na butu moko, chilombo, aïe ko pese, aïe bise que yosa président, et bongi, na biso. Ba maman, na kansi, après ma papa ma follow na mama Congo nde to kota na bino de poto peto yebsa mutuna na tuna ki bino pour na ba réponse na mino bosa na ngote toza koya. Voilà Kalemi Tanganyika alerte aux amis qui sont à Katia Kalemi Tanganyika. L'alerte c'est quoi? Attention, attention. Les gens que vous croyez que sont vos frères, sont de votre ethnie, Pembe, Mouchi, Machet Tolba qui d'information. Attention, attention, vérité et quoi ayez na malembe sur les escaliers, nous avons la vérité. Qui sont ces gens-là? Les gens ont créé séparation. Les séparatistes ne sont pas vos frères, ne sont pas autochtones congolais. Suivez-les de près, vous allez voir ce que je vous raconte maintenant. Donc ces gens-là ne sont pas des Congolais, ce sont des gens bien montés. Oyo muto a fabriqué batouana nyoso keba besoin betni ya Congo, c'est qui c'est moto babengi bisengezi kantima machin comme ça, ce type là Oyo Kabila atinde ke kuna ba monte qui est à créer ba clan ya batu Oyo babengi ba mushi misusu à côté parallèle et bazo kota songi entre betni. Donc ce sont des infiltrés mercenaires Oyo ba côté bino nakatia Kalemi Tanganyika. Donc, vous avez des amis Nakata Kalemi Tanganyika, informez-les que les gens qui ont créé Zizani Wana de conflit ethnique, ce sont des gens bien préparés par qui? Par Hippolyte Kabila, par Zoé et par les Tutsi rwandais. Donc, méfiez-vous de ces gens-là. Voilà, nakanisi papa Nabiso, Zela Vanto, Tobenga, papa Mafolo, Aya, toi qui l'image, Morope Sousou, pour vous alerter vos attentions. Suivez ces images-là, Ototiele Bino Sikoyo, Boyeba, image yo, et Uti Wapi, et Ezali Kolobanini, Ezali vidéo, Bola Nango de près. Le métier de Sebri était de déverser du poison dans des pays misérables. Est-ce que finalement le trafic de déchets pour prospérer a besoin de la guerre, de pays en guerre? C'est mieux, ça facilite les choses. C'est cynique, mais c'est comme ça. On a déjà rempli la moitié d'Italie. Imaginez une map monde à l'ancienne. On a des petits drapeaux. L'Italie, elle est pleine. De Naples vers le bas. Qu'est-ce qui manque? L'Afrique. Et où en Afrique? Là où il y a des gros problèmes. Là où la pauvreté est la pire. On va à Haïti, en Somalie, là où il y a des problèmes politiques majeurs. C'est seulement une question de business. Et c'est tout. La vie humaine, ça n'a aucune importance. Et puis un jour, à Haïti, où il est venu décharger des déchets particulièrement dangereux, Sebri a vécu une scène dont il est resté prisonnier pour toujours. Mon problème, c'est de décharger le bateau. Je suis coincé au port et ça coûte presque 2 millions de lire par jour d'être hacké. C'est cher. Plus vite je décharge, et mieux c'est. À Haïti, j'ai déchargé les containers les uns sur les autres, avec une grue. Je les jette, ils s'empilent, je m'en fous. 15 jours après, c'est là que j'ai vu les dégâts. C'était terrible.
Parce qu'ils étaient radioactifs. À À Port-au-Prince, il n'y avait qu'un seul hôpital à l'époque. Et il y avait 50 personnes qui faisaient la queue. Je t'en parle, j'en ai la chair de poule. Il y avait des femmes et des enfants. Les gosses, ils avaient des cloques sur la peau, pleines d'eau. Leurs cheveux tombaient tout seuls. Des femmes qui perdaient du sang, on ne sait par quel trou. Pardonnez l'expression. T'as compris? Ça n'intéresse personne. J'ai déchargé, je suis payé, point barre. Mais quelle vie humaine. Voilà. Mes chers amis, vous savez qu'un bon choix de vous abonner sur cette chaîne. Tochaka et ma mission, ma vidéo, tout ça, ma recherche pour vous sauver la vie. Mes chers amis, quand nous passons des émissions comme ça, c'est pour vous sauver des vies. Pour sauver les vies de nos frères qui sont dans l'ignorance. Et aujourd'hui, les cas comme ça, ils cherchent bien le pays où ils sont en conflit. Alors, des pays en conflit, des guerres, tout ça, voilà, comprenez, c'est le Congo qui est visé. Donc, c'est-à-dire que beaucoup moins un jour, boire quelqu'un dans un conteneur, comme on l'a là, comme on koufa, poste, ben ko kwe na to, comme on l'a là, malheur ni le biso, malheur ni le biso, nous sommes kate, n'attend to belle la kabandeko. Ne faites pas confiance à ces gens, au bino vous kantiake, bazali bandeko, na bino batouana, bazana pitié à personne. Papa ma follow na mama Congo, na kanisi esengeli na bino, bobele ma poete bobiso biso. Nini boyelek biso na mokolo na lelo oke bandeko bazana posa bayoka bino boyeli biso comme information na mokolo na lelo. Donc bandeko eza ya passe eza mawa na tango boyoka ka information na biso partager kango na bandeko. Lobela ka bandeko landa ke information to tika bandeko comme ça l'ignorance parce que beaucoup sont ignorants, beaucoup bazo kanda bazo créer la situation moko ya distraction na belle ko le Congo, ils sont là-dedans. Ils sont là-dedans. Des choses importantes, oyo, bako au moins qu'ils ont coûté ma vie na bango, ils sont pas là. Et bato miyibi, bazana besoin, ya bakaya ndenge on a pas na go faufiler na kati nango. Papa ma follow, maloba nini, o ele biso mo kolalo sako pa na yo, maloba omboka yo. Losako, papa sayala, losako mama Congo nyonso ipa bozali. Na pesi mbote mingi tuzala na esengo lelo esengo ya pasi kasi totiango ezala esengo parce que ezali mokolo ya le 29 juin oyo ba ambongo association na bango ya ba sango bakangaka mama Kimpabita na volusi na biso Kimbangu bakotumba ye les deux donc bikolo yo banda kutu ya lelo lobiti le premier azana jugement na maboko basango bakoboma ye mais andimaki liwa aboyaka kokaba mwana alobi mwana oyo nde akoya kosukisa makambo ngai na kei na koyela bino na ndenge ya bimpa vita bitumba yango tozokenda oti na suka bandeko il faut mondele ayeba ke mokili oyo eza ya yete na pesi nkembo na nzambe mpungu matondo na mpulusi Kimbangu mama Kimpabita na bandeko nyonso bazokolanda tolanda makambo ndenge ezokokende engeta papa sayela na koyebisa bandeko nyonso boye ke eza bitumba bango bazokanisa ke mundele eloko oyo bobengi mundele alingi yo tala nanu video ya suku kute kolakisa il ne parle que ya ba million ya mbongo asa na tina na lote ye mbongo alors comment bato ndenge wana basala bango po baboma bandeko il faut tozala toyeba bien que toza na biloko moko bozo kobenga mindele ce sont des brigands il faut toluka moyen nyonso ezali na kati ya mabele ya bakoko na biso toboma bango non pas marcher pour aller même ata bazoboma biso na nzala mais biso toboma ta moko ba oyo nazoyoka papa sayala bazokende soki kotala kanambe bazoleka wana na kingasani masina na po ya njili mais bosala bango ambiscade non oh la bon par rapport ya coronavirus kaka un espace ya 3 mois oyo po makambo ya confinement ebandaki je pense à mois de mars bango moko bapesi chiffre ya tobenga basuso oyo bazokokufa na biloko oyo Bill Gates asalaki na association na ye
Par relevé chiffre déjà, il y a 5 millions de morts et il y a 10 millions de cas infectés dans le monde mobimba. Bon, après déjà statistique il y a 3 mois. Oyekoya, tuyebi na mute. Entre-temps, Chilombo na Muyembe, bazo continue koboma biso na lolenge oyo ke tuyebi na biso makambo. Ya mibale nazo kende na lombango na loba makambo ya d'abord Vatican. Papa bozoma na ye wana bao babenga ye papa. Bao nyonso bakamati ba drapeau wana ya Congo yake de tutsi na ba congolais mususu baza wana. Mais la plupart baza ba tutsi po balakisa ke biso ti lelo tozali ba mouton ya ba catholique. Mokolo ya lelo ba catholique nde surtout ba capucin. Ba capucin oyo association ya ba mbongo. Bango nde bato abomaka ba koko na biso na mbanza Congo. Alors, bino bozo landa toujours les mêmes ba oyo ba longola bino boyebi ba komisa biso bino ngaite ba komisa biso bino on dirait biloko. Alors les apasi ye papa yebi bien que azoloba na ye concerné biso te a récolter bato na ye po apesa bango sokini. Il y a encore déclaration ya mondele moko azao sala analyse sur le Congo. Mais ngai personnellement je la kondimate na nyonso ezoleka na Congo mondele moko asalango soit critique contre le gouvernement wana parce que le gouvernement wana eza maboko na bango. C'est eux qui ont placé tous ces gens-là. Ça fait 60 ans bakomaka biso ba institutionnalisa un empire de crimes. Alors, aujourd'hui, s'il y a la corruption, qui a instauré la corruption à Congo? Ce ne sont pas les Belges, ce ne sont pas les Blancs, qui disaient que donner un peu à ceux qui vous obéissent. Mais les Chilombo, les Kanam et tout ça vous obéissent un peu, c'est ainsi que vous les laissez la porte, hein? Maintenant, pourquoi ils se gênent dans ma caméra, bien que ça n'intéresse pas? Mais ma condamné. Quel est ce juge-là, un Français belge qui doit encore donner des leçons? Il se croit qui jusque-là? Je comprends l'idée. Il se croit qui? Nous n'avons pas besoin d'indépendance parce qu'il n'y a pas la justice. Mais si vous savez, vous créez un État, il y a des ordres. Où va se trouver la justice? Ces blancs ici qui n'ont pas honte. Comme Emmanuel Macron qui dira qu'il n'y a pas la démocratie et la démocratie et l'indépendance. Est-ce que vous allez voir la sa indépendance? Donc, nous, si vous n'avez pas de tous ces blancs, qui nous l'ont là, Kanambe na soki na kengaka de ce qui va. Mais bango ba yo la sonité. Je ne peux pas dire qu'ils doivent avoir honte. Ba yo la sonité. Ba yebi bien que bazo simba esika bazo simba te. Poto komi na suka. Papa sayala bandeko bazo kolanda biso. To komi na esika oyo koko na bango Léopold Alobaka. Faites attention. Pillez vite, enrichissez-vous vite. Mais les jours où ils s'éveilleront, ils vous feront une guerre meurtrière. Léopold Akoufa, mais il y a des alliés. Tout comme il y a un point où on va se précipiter. Mais beaucoup y va. Parce que beaucoup y va. Bino moko beaucoup y va. Moka wana eza binote et tout ce que vous voulez. Pour ça, vous y va aussi la terre. Déplace les autres pour ma bine. Kabila paix à Koki Mate. Yawana mozoma na Kabila kumi kole. Kabila il faut basila na bakoko na biso. Parce que bayebi atangisi matila ya mingi et puis akoki mate akozwa mpe mate yango nazo benda bindele wana bakangama na mindele wana bazoke. Sans la biso ya kimolimo eza na sans wana. Kuna toza na somo na gote. Ya suka vana silisa ezali point moko na relevaki na moni kuna ba commentaire ya ba journaux na bango eza sur Soki Vision Plus TV. Il y a de ces journalistes dans les Amawa. Et Amawa, qu'est-ce qu'il dit? Le président, veut parler et fixer l'opinion. L'occasion, il y a 60e anniversaire. Il y a indépendance.
Mais batongo bazoyeba bien que tozali na ntina ya indépendance te. Bon, ce Chilombo là, akoloba nini 60e anniversaire, il va dire quoi? Il va dire quoi? Que tous les indépendants, que l'indépendance c'est vraiment comme une prospérité, en mot ça fait 60 ans. Alors, on a bateau, on commence à aller où tout le monde va na arme blanche. Je vous ai dit, mes chers amis, tout si on vous a bakamo et salamaka na Kigali, on va bien en génocide sur tout ça, avec arme blanche. Et où dans Belgique, depuis, je me rappelle dans des années 74, il m'a dit en 74, ma arme blanche, ma caisse, et ça vous dit, la quartier à Matongue, na basango, batouti, bazalaki wana mini, si je me rappelle encore. Où il y a un carton, il y a monsieur ces autres traversés à partir de l'Allemagne qui gagne. Bakaka mandou qui ont arme blanche, les ont na poto, na Belgique. Ce sont les Belges les Belges et les Allemands, je vous dis bien. On ne dira pas que l'Allemagne est allemand. Non. Ce sont les Allemands, il y a ce sont les autres qui sont à l'avant-plan. Donc, armes blanches, ce sont les Allemands et les Belges. Il y a souvent Chole ayeba bien que mboka wana eza mboka ya ba vote te. Makambo ba vote régime si esila ya colonisation tozo ko finaliser yango bitumba eza poto kaka singa. Eza na tina te asangisa bato na ba journaliste soi-disant comment on dit seni bosa na onini. Boko sala na onini. Je n'ai pas pu relever plusieurs choses. Là, juste pour la loba, comment il y a un sous kaka, n'andenge basal papa ça la zolo ambassadeur bakende kutala kanambe, c'est la même chose. Nazo kotanga na journal ya ba français. G5 balobi G5 et le Sahel. Sahel, je pense que dans le Mali, Paris, donc Macron, Azoloba, parce qu'ils sont engourbés dans la guerre. Balobi, nous allons demander des garanties politiques au Mali et au Burkina. Ande voye ba bien que ba komina singa. Siko ba zoye ba soute. Ba bima ba koloba nini. Ba kotuna ba ngo ke usala nini kuna. Ba bima ba intérêt na bango ba zoluba que l'Afrique est l'avenir de l'Europe. Yango na bozo mona ke ba komina suka ba zo mona te avec qui dialoguer ba kangami na ba singa yango na bozo mona même la Kinshasa. Et puis partout, il y a un problème. Je pense que Mondele a bien qu'il faut aller bien qu'il y a un soupa, a possible ça peut sauter et au jour il a ma veille. Bon, on va pas ça, on a combien de ce qui m'a dit. Nazaraki nango, la jonction maluba, engeta. Martin do papa wa follow ya solete Mama Congo na kanisi ya bombele biso sujet moko il fallait le bela biso Mama Congo. Maloba pana yosoko ko benga poete toyo kanini obombela ki biso na mokolo na lelo. Alors Mama Congo maloba omboka yo. Basanguni côté na yo kuna ojinini. Lo sako papa sayala, lo sako papa mafolo bisika ozali, lo sako na bandeko nyonso oyo babelemi ko landa biso na poko alilo. Na basango tomemeli bino tolingi toyebisa bino véritable raison tomonaki yango un peu partout na ba réseaux sociaux que Chilombo alongoli Kitenge Yesu comme conseiller na stratégique na présidence, donc azalaka un conseiller stratégique. Tolingi toyebisa bino stratégique wana d'abord ezali nini. Et puis pourquoi balongoli Kitenge Yesu conseiller wana stratégique. Conseiller stratégique wana eza stratégique ya moi eza stratégique ya misala ya butu. Donc conseiller wana ya yaki pembeni ya Chilombo mpona initier Chilombo na bamisala na bango oyo ya butu. Oyo bango nyonso na bayibi. Alors, pour expliquer réellement qui est Kitenge Yesu, Kitenge
Kitengeyezu azali le maître ya prima cour ya na mboka na biso donc nalobaka kaka na Afrique mobimba parce que après ntango Mobutu akei Luambo Makiadi akei ye moto azalaka asimbaka bamakambo wana na mboka na biso après yaka Sabombi aka kokitana na yango ntango Sabombi akei ndenge ye azwa makambo wana donc Kitengeyezu motu asimba makambo. Alors nako relater juste deux faits oyo asalaka na Kinshasa o biso nyonso toyebi mpona kosala kopesa basacrifice mpona kosoutenir pouvoir ya Mobutu ntango ebandaki kokweya ye nde motu aza à la base d'après basource ya renseignement toza nango ye nde motu aza à la base ya accident oyo ya avion oyo ya Kisangani ya Kingasani oyo bato bakufaka na Kingasani et puis bandeko oyo pe je pense ezalaka na année 97 98 oyo accident tragique oyo ya Tipka oyo biso nyonso toyebi donc bato bakufa ebele toyebi ndenge esalamaka donc tata wana aza vraiment machiavélique aza stratège moko ya makasi kote ya misala ya mabe. Alors ntango Tshilombo akomi président de la République Tshilombo akendaki kosolola na tata wana parce que Tshilombo d'après information tozwi eza d'après information bapesi biso ke Tshilombo akendaka kosolola na papa wana parce que lokola tata wana atravaillaki na Mobutu ayebaki mwa basekret ya makambo ebele ya Mobutu surtout makambo ya molili comme ça azwa initiation moko epa tata wana parce que akoma lokola Mobutu azalaki parce Mobutu azalaki na pouvoir moko ya domination donc a dominer peuple balinga ye ezala lokola ndenge balingaki Mobutu donc comme ça asseoir vraiment pouvoir na ye comme ça a duré donc c'était ça pour ça na ezalaki wana papa wana pa dit bon ça va wana Kitengeyezu d'après bayebisi biso Kitengeyezu andimaki ayebisi Tshilombo bon il faut un certain sacrifice moko esala alors c'est que oyo makambo basengaki c'est qu'il fallait asalaki yango mais selon témoignage mingi comment dire oyo ya bandeko mosusu oyo babungisa bandeko na bango na présidence bazoyebisa biso que depuis arrivé ya Kitengeyezu la présidence remarquaki vraiment accélération ya kokufa ya bato kuna na présidence alors wana eza point d'interrogation toyebi te soki basacrifice yango ezalaki oyo esalamaki na présidence to esalamaki na ndenge mosusu parce que basacrifice ezalaka kaka bato bakufa te mosusu mpe lokozala tozomona rege oyo azosala ya bandeko na biso ya Kasai ndenge arejete bango bato ya Kasai bazolela na ndenge nyonso mais azokipe bango te donc toyebi te alors il a fait ce qu'il allait faire basacrifice epesamaki mais azozela toujours azosala ballon d'essai ntango ayaki awa na mikili ya poto donc ballon d'essai na façon nyonso mpona kotala eloko wana soki vraiment ekoti na kati ya peuple azomona yango te alors bapesaki ye une date vraiment idyllique date moko vraiment ya makasi ezalaki jour oyo makambo ya parlement esalamaki bayebisaki ye balobi alors soki olingi tia bato na yo na balabala okomona yo moko baefe nini ekosalama okomona même police ekozala mpona yo donc même police akozala na yo okomona vraiment population nyonso ekokota na kati ya ambiance wana donc bango nyonso bakoreklame yo vraiment comme mokonzi alors ntango bamanifestant wana babandaki makambo na bango ce qui s'est passé population bazalaki wana mais presque biso nyonso tomonaki na bacaméra population abandaki kobouge te abandaki kosala eloko moko te ezalaki plus
kaka bawewa na bandeko oyo batelemaka kuna na limite. Donc bango lokola baza deja envoûté, ndenge baleisaka bango biloko wana, ndenge bamedisaka bango biloko wana, donc baza deja envoûté na kati ya esprit wana. Donc omonaki yango omonaka batelemelaka ye, babundelaka ye vraiment na façon moko bapesaka, baza même capable ya kopesa babi na bango parce que baza na kati ya envoûtement moko. Alors tango makambo wana esalami, population elobi biso tokobunda te, naza kutu na bavideo bato presque mingi bande koloba biso toki ekota makambo wana tokokota te tosi tolembi mpona nini toki kobundela tshilo. Non, biso tokobundela tshilo kote ase trahir biso ekoki. Donc bato nyonso babandeka koloba wana. Donc rejet wana ndenge barejetaki ye, il paraîtrait que ndenge tozoyebisa bino na minute oyo aza vraiment en pleine dépression. Yango mikolo nyonso oyo aza pembeni ya mama na ye, toyebi te mama na ye soki ndenge balobaka azaka na hôpital, toyebi te soki abima bahôpital yango soki aza wapi, toyebi te. Donc bayebi selon bainformation bapesi biso aza en pleine dépression, en pleine crise, aza pembeni ya mama na ye parce que azomona lokola bakosi yango wana une raison asignaki kitenge sabi bon yo ndenge olobi koza maître alors sikoyo nabengani yo pembeni na ngai bapesi une fausse raison balobi ke parce que amankaki premier ministre, mais la réalité eza tout autre chose. Amankaki premier ministre te babengani bakokoloba te ke babengani parce que akosi Tshilombo akosaki, donc bapesi une fausse raison balobi ke babengani parce que akosaki premier ministre, mais la réalité eza tout autre. Merci. Aza vraiment en pleine dépression et Nicolas Koya vraiment donc s'attendre que komona donc akozala lokola vraiment lisusu lokola communauté même bandeko bapesi biso information bazoyebisa biso ke surtout lokola mpe secret edimi na bitandolike boye bamakambo wana ezalaka ntango ezosalama ezalaka kobatama. Alors soki mokili mobimba ese eyebi ekomaka un peu vraiment difficile. Donc toza kotala miso eza kofungola matoi na biso motema na biso kuna mpona Congo. Alors merci papa. Matondo mama Congo ya solo bandeko ba mama to posa ki bino motuna moko mama oyo za réponse apesa biso comment mbanda ko kumisa moninga mbanda ke mbanda na ngai oyo aza kitoko alataka kitoko kamwa 2 minutes ba mama to bi kito l'excitant mais c'est important na besoin de réponse à maman mibali ba pesa biso explication wana numéro de téléphone boyebi yango 00 32 466 110 192 ou 0032 465 883 052. Comment mbanda akoko kumisa mbanda mususu tobisa bino pona nini tobisi bino eloko wana mbanda akumisa mbanda ke mbanda na biso oyo mbanda na ngai oyo azali makasi nazana besoin wa mama soboko kobenga to na besoin wa mama mibale kaka bapisa biso réponse eloko nini eza kobomba na sima wana mbanda akumisa mbanda c'est important bobenga biso. Alors voilà bandeko toza kozela 2 minutes ba mama babenga biso pona nini mbanda akumisa mbanda mususu ki aza kitoko alataka kitoko mbanda wana azali mbanda nanga wana aza terrible nana besoin réponse na bino ba mama po bino boyi makamba ki mbanda wana ebongo tokokota na ngonde na kata politique. Voilà to bandeko ya muke na kata politique mbanda nini akumisi mbanda bandeko ce que réponse zate voilà ngana ko pesa bino mais lingina mama abenda pote apesa biso oyo ayebi nini réponse oyo mama azanango ba mama bobenga to na posa mama apesa biso réponse na eyano wana. Voilà bandeko bana some ko Congo ezali chaîne na biso lolaka nguluski mbangu toyaka wana pona ko beta sete yako la musa bandeko na biso ke to la mukasinote lobby ekozala trop tard. Nini ekozala trop tard parce que le plan ezali ko salama. Plan ezali ko salama bandeko ebele ba ko sutuka ke plan ezali ko salama ba bandeko mususu ba yebite. Nini bandeko bazana kata ko bunga. Voilà bandeko. Réponse na moni ba mama baza ko banga ko benga pote baloba. Bandeko boyoka.
tomoni awa bandeko ebele bandeko ba publier texte moko boye balobi le président Kagame alobi il n'a jamais vu un tel personne alors au nom de Fayulu Madidi Kagame alobi Fayulu Madidi jamais vu na kati ya Congo politicien lokola Fayulu donc bakumisi ezali ya solo ezali lokuta biso na bino na kanisi tomoni ba image yango ba nini bango biloko yango ba publier balobi ah Kagame akumisi so Kagame ngo asolo azalaka mais toyebi te so Kagame ngo azala mboka nini mais balobi bapanzi ba message que oui Kagame akumisi nani alobi Fayulu aboya trahison aboya komata na tapis rouge. Alors parmi les présidents, parmi les politiciens congolais, les seuls oyangai Kagame na koko ndima ezali Fayulu. Et le konini e bomba na simawana. Et le bomba na simawana bandeko boyo kana message boyo kana discours boyo. Qui est parti dire que nous voulons tel et pas tel autre. Qui, pour le cas du Congo, les gens vont se précipiter parce qu'on nous considère comme des enfants. Disons-le. Est-ce que nous acceptons que nous sommes des enfants des bébés? Non. Si nous sommes en 1959, qu'on le dise, et même en 59, il y a eu les 4 janvier. Et les 4 janvier en 59, 60 avant, et les 4 janvier. Et en 92, nous avons le 16 février. Et aujourd'hui, non, moi je crois à la force de ces peuples et je crois que le peuple va réagir. Donc, nous ne pouvons pas aller tête baissée en 2023. C'est pour ça qu'il faut faire des réformes et d'où la proposition de sortie d'église. Lisez, je vais vous donner des copies. Lisez cette proposition et vous allez voir. Voilà. Fayulu alobi na kansi ngana bite ngana comprendre ngana ko français bien te na kanti bo ba yibi ko français bien ba ko expliquer biso ça Fayulu alobi ni voilà ba ndeko ba na some ko Congo Fayulu abimaki bo mona ki na campagne aleki abelaki partout Fayulu alimwa et lelo Fayulu abani ko bima na discours azo préparer 2023 ça c'est prendre le peuple ou comprendre la population na biso komba ba zoba. Et voilà, bakuna bango abimisi ba texte que oui, Kagame mutandimi. Est-ce que Kagame akoko ndima mbanda na ye pour se considérer que l'Europe congolais na rentre aux anango Kagame aza mbanda na biso tope ba Rwandais ba tuti baza mbanda na biso bako ndima biso te. Mais ceux qui ba bimisi théâtre baza ko sala ya ba texte wana tolingi ndo la musabino bozala ki diba lobby boloba ah papa sarto yeba kite yoka Lokuta, Bolandangote, ce sont des aventuriers, des comédiens. Voilà, Fayulu au bientôt Bundela, Mboka Teto libéré Congo te, voilà, Abaniko Kota Biso déjà dans le théâtre, il a préparé 2023. Bon, moni, ba discours nae, et ba Abaniso Obima, ton moni période de l'équipe, Abunga. Tout le monde a Fayulu te, des gens comme ça, il faut leur faire confiance. Il faut le faire confiance. Le là, va préparer, Seni. Préparer un texte pour la Seni. Va préparer pour un token de aventure. La comédie encore en 2023. Attention, nous sommes encore en 2020. Bandeko, tout les matos, vous soboye va Fayulu et il s'est répété sur la Congoté. Voilà, Bakolbi que Kagame azo komisaye pour azali seul président oyo aboya ki tapis rouge. Nani wana kaka bandeko na biso mo ba comédien. Les Congolais comédiens bazo préparer ba texte o Kagame andimi ye tala bomoni esika mayele na bango esuki la tibu zoba na bango. Pour balobi que non Kagame kandimi ye. Biso ne polo to ba ke oui Kagame andimi ye parce que Kagame nde muto ajija ba président ya Congo, n'est-ce pas? Voilà. Alors, pas ma follow, maloba omboka. Matondo, papa Sayala, la nyonso lobby. Mais, na benga bango ba congolais. Ba oyo bazo publier biloko yo. Ba yo ko laisse encore Fayulu comme un vivant. Fayulu c'est un moribond d'abord. Bon,
baoyo bandimaka te ke Kagame akufa balakisa biso depuis mars tokómi na 3e mois tomoni nano te bazolakisa Kagame na voyage parce que azalaki mpe lokola ya pigeon voyageur bazomona ye te na scène publique même na ebembe ya mbanda na ye obia opposant na ye Nkurunziza. Alors Fayulu akeba soki bandoki ya bajuif na baglencore na moto oyo forest na juif oyo bao nyonso blackna bao bazokoexploite babanke ya Rubank na banke wana eza na Kinshasa. Fayulu akeba toza na posa ya mbongo te toza na posa mabele soki akolinga abima akende sino liwana ye akoyeba te euchwa Fayulu atika kuzoba wate kotangela biso batexte bapesi na batuti on dirait que tala ndenge bazokoutilize bango bino boza na bakene ya tv na koyebisa nomema tokómi na phase ya suka na koyebisa baliangano na koyebisa ino na koyebisa oyo soki peuple mokonzi na yebi te Edgar Mokonzi. Faites très attention avec les noms de Fayulu. Mboka wana eza Fayulu te bito tobondi mingi mpo tokata système colonial ekende tozongisa système na biso bino bozo kopropulse encore Fayulu. Edgar Mokonzi ino baliangano je suis pas contre vous mais faites attention c'est le Congo de nos ancêtres botika Fayulu ke nokufa soki wana tokolira lisusu te mpo bando kosalela bapublicité mpo na yango ngai mafolo nayebisi bino nani baliangano ino na Edgar faites très attention bosala lisusu publicité ya Fayulu te papa sala na tiki yo matondo bakoka biso lisusu te bamemi biso na farce tala bandeko bakufi bamama bakufi bandeko bakufi ebele likolo bacomédie oyo ya makambo ya baélection tomettre bino en garde ke oyo akoyela biso encore baje oyo bomesana yango kosala keno toke na diaspora to bana boye voilà ekosimba lisusu te po ete bandeko nyonso balamuki tolobi tokondimaka yango jamais. Alo ndeko na kati ya telefone na Belgique alo losako epai na yo malobo mboka yo ndeko aza na kati na telefone voilà anamoni ndeko alo voilà bandeko bana some ko le Congo vraiment tobunda po ete toluka mwene to libere mabele ko le Congo tokota na comédie tolobake ya solo to nyoko mingi pasi eleke belé to na besoin soutenir que ba jo ba comédie ya ba Jean-Pierre Bemba ba Fayulu ba Moïse Katumbi ba nani to mona ngo su quelque part bandeko ya solo sabino soko yoki ndeko na yo congolais azotangelo kombo ya Moïse Katumbi azotangelo kombo ya Jean-Pierre Bemba benga zandoki lobela ye ozandoki ya Congo lobela penake ozandoki ya Congo. Alors mama ndeko lo sake pana yo 2 minutes na lumbango to lexi jangongo ebele 2 minutes na yo. Ok, merci le sako na yo papa Jaco et puis bandeko nyonso baza na ligne na landi yo na bokebi papa Jaco na koti kala mingi te na koti ya 2 minutes après na yoki oyo bino bolobi na papa Mafolo oyebi papa Jaco tozali basofa tobiso bakongolais na base likambo oyo bauti koloba ya Martin Fayulu président eli na oyo ya Paul Kagame ye moko oyebi yango lino na nga tolandaka ta makolo mimbula makaki oyebi likambo nini oyo Kagame alobaki ntango bazala kuna na mboka Ethiopia alobaka nini ke amoni ke élection wana esalemi na ndenge ya mabe c'est le même Kagame oyo arekoneta Félix nga na base kote wana naza letere mo ya kote na motutu wana ezali eza lokola omoni pigeon ozali kobwaka nguba papusana bapabe bambumwa
zoba na mboka wana epi élection ekozalaka lisusu te tanke biso nano topengani ekokipa te na mboka wana tunaka papa jako mbala misato tokende élection otiwa na baza likambo oyo tokolobana kaka awa na mboka France ministre oyo ya biso ya affaire étranger alobaka nini ke failaka jako nana ke kosoutenir Tshilongo na baza bakozwa biso na baimbécile te eloko wana bali kosala wana etali bango iseto biso toza na ligne wana te option na biso yali tout droit révolution kopala ye tout le monde bapetit salaire baimmoralité tout kolobola oyo na mboka wana voilà bakomba bakatino bakola bango te c'est pas notre problème donc bato oyo kola basoutenaki le mal il faut bakufa avant même basisana bango bavate parcheve bango bakola bona na banakobola bango mais baye bango bakita bamata tokopardone mutu moko te na soki wana papa jako matondo tokopardone mutu moko te population bandeko na biso totala touti wapi totala combien de fois bakosi biso posi ya zoba bakotaka loboko mbala mibale soki mbala misato mbala mine oza si zoba te komi kizengi wana bandeko toyebi yango biso nyonso alors moko na biso ayeba bitumbo tokomi nango ekomi na ntango ke moko na biso abengaka bandeko baza na Congo action individuelle et ciblée moko abenga papa na bokusa s'il vous plaît tokomi na suka 2 minutes non kuse losako papa Sayala damoni donc le problème est awa mpona biso ezali mpenza nga nazalaki motu naza kosupporte na babe yango nini nasoutenaki Fayulu mais naye kocomprendre ke bango nyonso baza dans le système ya tuti power donc baza bandoki ya Congo bango tout mpona Congo lelo il faut une nouvelle classe politique il faut bato ya sika baya bango tout il faut poubelle baza bandoki nasoutenaki Fayulu mais naye kocomprendre ke aza faux motu faux. Donc, depuis que nous avons étudié ma makamne, nous avons vu que combat, comment dirais-je, dans doute incroyable. Donc, je n'ai plus confiance à ce type-là. Et moi-même, sur ma raison, nous avons coupé ça comme on a eu, réseaux sociaux, nous avons coupé ça comme on a eu, dans l'ombre qu'on a. Pablo Rabuzo bate papa na ngai. Siko toza na besoin ko libérer Congo. Il faut action siko. Merci mingi matondo na msao zofa. Matondo papa na ngai. Merci mingi. Matondo toko lâcher 1 minute te bandeko sentiment wana tribalisme, régionalisme, isme et c'est le cas kala soto landiango bana na biso ba ko souffrir. Po ba jouer banda bande po colonial. Bazwa biso na prise wana kokosa biso ndeko tala mindele ndenge baza ko start défilé pa ya Hippolyte Kanambe pono ko sabino ke bana besoin sikoyo ndenge ni bakokosa biso susu bakosa biso bazo kanisa ke Hippolyte akozonga na pouvoir na Félix na Hippolyte na ba politicien nyonso bandeko totomboka to benga na bango moto moko ya malamu azali te. Oh Jean-Pierre Bemba, oh Nani, oh Minaku, oh non, ce sont des aventuriers. Balinga kabino te, o tchana mituna bino ke, ceux balinga ki bino pour bato ba loge. Baza bato musika, bazana mawaya bana na bango te, mais bazana mawana bino ndengeni. Bo bisangai ba musuba zo kanta kena, ba mutu asambela kana sambela na kata na bango. Soka linga abanako sambela peuple nini muto nini oyo ya politicien sambelaka azomona te passe ya population na ye oyo banda ko souffrir pendant des décennies et mabela Congo bango ba sepel bazwaka ba miette tana bandeko bakoma mandia tana bana bakoma na balabala ba mandia kosenga mboke tonda bo mengo partout oyo ezolesa mokili mobimba mais biso tuza kolela la kaka ozolela mundele kutu na mboka na yo okende kobondela mundele osenga ye na mboka loko no bondela tuti Rwanda obondela ye pa peso bengi gramo pao bandeko s'il vous plaît toboya makambo wana vraiment bandeko ya ekosenga ke biso na biso moko bana somi ko Congo totelema ndeko ya solo yo respectaka 2 minutes na yo tokende vraiment yo zali ami fidèle mo to boko ezate malo bana ezanini. Ok, bon, nga lingi susu kola musabande ko pona ba comprendre que ngonga oto komi nango ezali ngonga moko très crucial. Donc
bitumba oyo tozali kobunda ezali lisusu eza bitumba ndenge papa Mafano alobaka ya minduki te ezali guerre moko spirituelle. Donc ezali bamonde occulte na bango basentir ke bakoko na biso mpe batelemi mpe bakomi kozonga badomina biso parce que occultisme na bango elekaka mpo bakoko na biso babendanaki na nsima me bamoni ke bakoko na biso bazotelema epuis baza nombre na bango ezali kobakisama bana bilaka oyo bayebi ndenge bapondelaka na ndenge ya molimo. Donc il faut to accélérer to amplifier baprière na biso na ndenge ya kibokoko parce que guerre spirituelle wana combat spirituel ezali makasi. Donc na yango langi kolendisa bandeko baprière tosalama na ndenge ya christianisme ezali zéro yango oyo badomina biso tout le temps. Donc sikoyo bakoko na biso bakomi kozonga et équilibre se koti et tokomi kodomine na bitumba wana yango wana na za kosenga na bana bilaka to amplifier baprière na biso matondo papa matondo ya komona ya kokamwa isi okamwa mpe akomona ke bandeko mosusu azokomante tomoni bango ba chaîne mosusu bazosala bémission à propos ya Donald Trump que Donald Trump alobi kutu banda Tshilombo akoma na pouvoir et voilà ndeko akomi oui alobi ke Tshilombo akomi awa changement ekoti na Congo bandeko soki ndeko soki tuti na kanti akozala pe tuti soki beni Europe oza tuti ya solo po paso ba mama bazomona na Congo paso bandeko bazomona na Congo Donald Trump ayebi yango Donald Trump ayebi ba américain bayebi yango ba américain s'en fout de vous parce que bayebi que vous êtes des ignorants. Alors, bandeko, s'il vous plaît, tout le monde là, américain, tout le monde là, français, tout le monde là, anglais, belge, tous sont na kata bou ni moko, les choses sont de même plumage. Biso to talent à banana biso. Est-ce que banana biso pas lié, faut pas américain va décider na place na biso. Il faut pas payer na biso tambo na faut pas américain pas loba que oui, biso de ligne président boy. Depuis quand? Yo ba congolais pour décider pour le président en France, pour décider pour le président en Amérique, pour décider pour le président ya Belgique ou ya na pays mususu. Non. Alors pour une aliénation dans vos têtes, il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas pour dire que ah oui, ba américain ba rejoindre solution la biso. Ba France, mais c'est quoi cette histoire? Bandeko, il y a solo tolongwa na rêve wana, to bundela mboka. Totelema ba jeune bon mobiliser ba jeune moto aza telefona benga ba jeune toleba ki 30 indépendance to zwa ngote pays est toujours sous commandement Emmanuel Macron sous commandement ba belge sous commandement ba américain bango ba vendre la biso na ambassade na bango. Est-ce que vous comprenez cela? Comment vous faire comprendre cette histoire? Quand vous rêvez, vous rêvez quoi? Bino bokanisi ke bana bino ba ko vivre kala sinzo vivre nango auto kontia passe nango bolongo na makambo wana bolongo na ba idée wana mutuna bino bolongo la isme bolongo la ko ba politicien na biso no ya plus de politiciens ce sont des aventuriers tout ce monde il faut les chasser tous bango ba vanti glissement ya ba tuti ba vanda na kata mboka na biso tout le monde tous ces gens là bango ba vanti ba tuti na mboka na biso ti le ba tuti ba vandi plus de 20 ans na kati ko Congo parce que Fayulu était là les 7 là donc ça bino ngote bato bandimaki te bomoni yango les 7 donc ça bino que les 7 voleurs o ba keneki na Genève bango ba facilité ki Kabila vanda wana ba swaki na ba korke oui o ko vanda no wana to arranger au bien Fayulu yebaki bango nyuso ba yebaki pour nini alobaki te non makamona boy parce que peuple là souffre trop. Alors bandeko to pesa bango sous confiance te to le baké tout le monde sans personne mutedio a te to soutenir yete bengana ye bengana mutona ce que ko papole mbatake ayel souteko bisayo que non to soutenir de Jean-Pierre Bembaté to soutenir Fayulu to soutenir Mojito. Arrêtez cette histoire là s'il vous plaît. Matondo Ingeta Ibobo rendez-vous na biso mercredi. Donc, ceux qui lobby l'actualité, quoi ya mingi, toko bisabino toko zoa, toko sabino bo s'abonner massivement pour to baké, toko ya même lobby, ba like na bino to sepla kanango ya trop, ba like, n'oubliez pas de s'abonner, vous êtes déjà très nombreux là. Abonnez-vous, chez Nobel Moko, balinga te toko libérer Congo. Congo est que ça l'a libéré et non par de faux politiciens. Toujours le wa toko bengana tout le monde na bele ko kompo bo nyoko ba mama trop.
bonukul bana trop bonukul ba ndeko trop souffrir ti wapi to salaka mboka ekolo Congo et produisaka pour servir bato misusu et biso zalaka na sima ba mendiant to lobi na ngone non non to na besoin mundele moko ale biso les sons ya démocratie, c'est la démocratie, le respect des institutions. On n'a pas besoin d'institutions, on n'a pas besoin de la démocratie. Vous êtes des bandes de voleurs, des escrocs, tous à la porte. Merci Nabino, Ingeta, Ibobo, Ibo.